À ça l'émission mon boy. Kala continue on les après 10e anniversaire avec Zakri. A pupulanga na ba niveau nyoso. Kara kaki bango kokolo. Et comme ça deuxième émission na koti bandal mutako finga sous ours blanche akomona. Kara. Tanga ke Algérie ne ba tu refoulé awa. Refoulé na Algérie na bateau. Tanga na kota na bateau pour que ba refoulé ba c'était yo li colono tellement ya kilo. Bateau eko zinda bani. A ça l'émission nzela quand qui para kokolo. 4e émission yango ya sali. Nazo ki pe nanga mabolente. Mabolé. Oh comme ça la émission tchokolemba. Virambo bena lele attend manika bimi prison. Virambo lele a regretté abi. Toi tu ka ba mission ba sa boulot. Oui. Toi accompagner ba mission kaka na ba promotion bilo ba bimisa. Et notre coach ba mission na ba ranking na biso. Lele comment ce net peut-être ba moni ngai na komi ko so la peut-être na fali pour bato na faire. Ce qui fali peut-être ça na problème na verra. Bato ba za na verra ba ke moni ko journaliste on a ya ka so ate. Hey everyone, I would like to invite you to the City of God's annual conference with the theme being Your Kingdom Come, Your Will Be Done from Matthew 6:10. And this year's conference will be hosted by Pastor Flavian Kazadi. One of the guest speakers will be Prophet Moses and the other one being Pastor Maximilian. And it is starting October 17th to October 21st. From Wednesday, October to the Saturday, it will be at 6 p.m. and on Sunday, it will be at 10 a.m. Welcome your friends, come, bring everyone, and let's praise the Lord. Thank you. Hi everyone, my name is Sister Sarah, and I'm personally inviting you guys to our annual conference. It's going to be Your Kingdom Come, Your Will Be Done. I hope to see everybody here in Jesus' name. Thank you so much. Bye-bye. Nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya kanda taba ikote sensi nganda taba fenenene nganda taba chez Hugues la coiffe Icotey papa na Kerwan éternel kenaya au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Icotey. 01 41 55 0000 Ntaba Icotey. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi
plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazu wapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la pour artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raph Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raph Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Ben voilà, vous êtes dans l'émission News de Kin avec moi Betty Massengou sur Congo Promo Télévision #1 avec mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Raph Ngindou, notre papa depuis les États-Unis. Salutations à vous, salutations à Jean Bilongo, papa na Jean Simine, salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin et salutations à mon cordon Serge Piana. Salutations spéciales à vous, chers fans, merci pour l'attention particulière. En tout cas, moi, Betty Massengou, je suis là rien que pour vous faire un bon travail. Comme je vous dis tantôt que vous servir, c'est mon devoir, c'est votre droit. En tout cas, un réel plaisir d'être parmi vous. Et aujourd'hui, je reçois pour vous Jires Malele Watanchi TV. Ah, donc, Jires Malele, les patrons du site Watanchi TV. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler surtout du comportement kakayaba journaliste. Il y a des chroniqueuses, il y a des parvenus. Oh, et bien, Moko Jires Malele. Donc, des parvenus, bah, kota na musala, oh, bah, baby sa yango, bah, sala rango pe mala mouté. En tout cas, mais permettez-moi d'abord saluer Jean Loubila l'exceptionnel, hein, l'américain depuis les États-Unis, Maboko Bank. La joie de Pichuna, le beauté plus l'argent na France wana ezala la joie de Pichuna. Yo sokozo omonyango le contraire nango. Benga Betty Massengou. Ah, prouver Betty Massengou. Pour na minute na France ezala la joie de Pichuna. Donc moi si kitoko nzamba pa mbolo banda lelo team koloye soaroya na papa na bana na biso kitoko na mopanzi ya Luanda pour invitation na DG Zali. Kalaté Betty Massengou année prochaine na kata Luanda grâce ya William Afoso, grand pétrolier William Afoso na kata compagnie à son Angol, moi na maman Henriette. Voilà, salutations déjà à vous. John Loubila l'exceptionnel, merci beaucoup. Je suis déjà avec mon invité Jean Bilongo. Donc on a fona kitse lango déjà le kolopo ezaya ko yinda ba question lelo bo pika. Bonjour Jires Malele. Betty Massengou, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Fondation déjà, non, on a action de ça là. Vraiment. Mais là, la petite mot côté Tchangou, on va ma belle, ça va pas, et ça bien. Bientôt Kalaté. Et ça bien vraiment. Bonne santé. Boulot, ça va. Watashi TV, ça marche. Yango bena kitoko kitoba au grand pote fali pour le bar kitakas donc kitoko mamoto kitoko vraiment en tout cas takas et mon anaraga to CP ko ya mon émission ça fait vraiment un bail hein Jires on mi kolebele parce que moni et ça là nga bien tant bobenga nga mo boye ça mo honneur mo boye namona ke nami pes nami chaka lokumu te mais namona ke bat bazwanga pe na considération bat bazana na valeur petit na tali na ba commentaire ba émission to salaka on a bat musu ba commenter ba ko finga to bi bango déjà groupe ba taliban to bango ba finga na bango biso mais ba to bazaya mo boy moi conseil et ça la biso moi bien Malele le ko na lobe bien to lobi mabe
et ça l'aura bien donc na ba bonné nyonso surtout ya Congo Promo to benga bongo télé 50 aux autres pena télé 50 après ça bongo nyonso merci pour ceux qui m'a lélé pena les qui na Congo Promo na mona rapena makambo ça va bien. Voilà, en tout cas, bah, vu les al rappé belé bah tu balanda rappé trop. En tout cas, c'est bien. Mais j'irais malélé n'a évité dernièrement on a été côté la émission bah au fin à fort bah le et j'irais malé la belara. Le soir bête la bon ta ken piana babi janvier bête la ken piana mais j'irais malé le costume bah était pour abelara. Souvent na kamonga ngabi angam na mona ko boya bonne santé. Moi, je en mode d'avion pendant 7 ans. Je suis en mode d'avion. Oui, mode d'avion. Si je suis en mode d'avion, je les ratés. Je suis en mode d'avion. Je suis en mode d'avion. La première émission, je suis kala kutina wanazaka après 10e anniversaire avec Zakri apupulanga na ba niveau nyoso kara kakipanga kokolo eko sa 2e émission na koti bandal mutako finga su ours blanche akomona kara tanga okende Algérie ne ba uti refoulé awa refoulé na Algérie na bateau tanga ngakota na bateau pour kende ba refoulé ba c'était yo li colono tellement ya kilo bateau eko zinda bani asali be émission nzela kankipanga kokolo 4e émission yango ya sali nazo kipe na ngama bolente mabolé o ko sala be émission tsheko lemba parce que ngalo ko sala nga bien po mabola ndalo bake no ngai na kipaka batu te na ngane na zaboye ko mo kipe batu seke mabola sili mabola bena asili ya ko mo lukasko to remontada ile mabola ngozanga na mabola ko nga émission na mutasala ki ngoza Karine mon compte et ça nango kotanga kombo na ndenga mabete pona batu mususu baranki na bino ko mokota nanga na kati jires malé na éviter na comprendre ken piana moni batu ngana nga journaliste moni beti pas sengu na ya luka information na source message basala be mission na ba journaliste musu ba finganga na ata mukolo moko te na benga dernièrement na mona lams aleka ekuna na peut so bi lams na biete asala pe be mission ka internet aleka ekuna cette be mission na batu na bango ba fingi nga lams alukanga to sa na émission est-ce que na bi salam ko yaka alukanga te pour sa émission finga vraiment baluka yo to baluka les concerner ngam na finga bango soit disant finga nde baluka na finga bango baluka ndenga so wana ni besoin intimider betima sengo toni kasi ko banga ndebe intimidation na te ngade ko ja esprit kemba lokote ba mapapa esprit kemba est-ce nga pe mutako intimider nga so moni mutu bango reflet na ba bi na ba avion seke na ba bateau de seke ke bana ndenga Brazzaville pe okota te so ngba ni babanga jires malele babanga ranken piana ba numéro na nga bango tout JB Service, il y a José Baïla. Oui, bonjour papa. Allez, comment t'as réussi? Landanga na bureau alors. Ngane mukolo agence José Baïla, agence César basée na Rennes. Tous les voyages, ceux qui biloko comme ninga mona ya kapuna kabula biloko ba dériver za lebelete quoi. José Baïla, JB Service, Europe Mobimba, atie biloko pa na yo. S'il vous plaît papa, biso awa na JB Service avant que soit colis na yo, il faut qu'on vérifie ceux qui biloko on est commis très bien. Ah, muto mukirite. Soda pour tout tati kolio. Ba refoulé yo et puis kolio on a déjà signé JB Service. Ba le sa pote, on est sur le lok. Et ça n'engage pas simple. Station s'intéresse na sima nango okomona JB Service. Zélanan. Quelle minute ba c'est carte mémoire. Oui giga. Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafiguendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions,
Veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Tout le monde a un numéro dans le groupe. On a un numéro. Pour faire une to comme on a WhatsApp. Tout le monde a un lien. Il y a un bonjour là. Donc j'ai des liens car. Il y a un lien. Oh bonjour ça raté. Vraiment. Pour moi la numéro na nga ça va sembler. Il y a c'est bon beaucoup courage. Mutu toi finga nga na écran. Toi finga nga na nene. Allez kapeka na voix na a osenga bolimbis. Est-ce que c'est possible? Ça, ceux qui vont au salon, c'est que baba tête. C'est que ça en mode d'avion. En tout cas, ils ont un message open à lancer, na ba chroniqueuse, na ba chroniqueur, dans tout ça la musala normal nenge sengeli. Ils ont dit que maramio se géresse malele azolo, ils ont quoi engagé kakaye. Ils ont quoi engagé ni beti masengu. Yo benga na téléphone, no bano n'importe quoi. Chroniqueur, chroniqueuse, tout ça. Ah, excusez-moi pour l'émission là. Ba chroniqueuse hein. Non. Ka o ndebo. Nega nebo bozana na ba ranking o alo. Un bon chroniqueur, auto est bon chroniqueuse. Ah ben ngota tuno buzoba. Oh les gars émission, ayo ça droit de réponse. La porte est grandement ouverte. On a besoin de les bêtement c'est moi ya ka loba. Venir ba biso biso cop. Vraiment. Dernièrement Veramba ou tole là. Veramba bena lele attend manika bimi prison. Veramba lele a regretté abi. Toti ka ba mission ba sa boulot. Oui. Tu accompagnes ba mission kaka na ba promotion bilo ba bimisa. Et notre coach a mission na ba ranking na biso. Le comment ce net peut-être ba moni ngai na komi ko so la peut-être na fali pour bato na faire. Ce qui fali peut-être ça na problème na vewera. Bato ba za na vewera ba ke moni ko journaliste on a ya ka so ate. Na so la na fali. Ba mission congolais. Voilà. Mais le comment nini? Mission so na so la peut-être na wata na ko so na falite. Tu na ko so na faire, tu na ko so na profiter. Mais babi bino bo pe sape batu mitu makasi neti manike so ki e bino bo numéro so manike na ba chroniqueuse na ba parvenir ba uta ko kangaya ke prison nenga wa finga ki li musheni pour préciser abimi voilà manike tsaka finga ve wili te ve wili na pese mbote za ve moto respecter moninga ba grande sœur nanga propre Ambrosine Malele na la maman Malele baza ba pire petite e ve wili musheni oui ba sala cop na ve wili musheni ba sala ba business na bango ensemble tant ba yoka émission wana ke no manika fingi ya wili na rola so ba komela ngai quand ça nga komeli nga Malele amna bon abenga ka noko to ki ozo finga ya wili musheni komeka kutukuna te na bisa bango timukile ekufa bo tika loka te na fingi viona to na finga ta vie moko boy poza boye bingane na kole éducation na ngate manika sale mission atika lo finga ya wili musheni te atika lo ta komba ve wili musheni te manika sale mission na ye pour dire que ils en a prêtre moko atindaka batu équipe ya ibenge ba taliban ba finga ka fali manika défendaki fali parce que bana ba tesela na bona fali oui fali apesa manike bambonga bandako fali aidaka manike na bloka mike kasi on peut bango pe journaliste na bango les kakipe ça qui droit de réponse. Mais comme il fallait que kangisa et to moneti na molière télévision à ça il doit de réponse ya ndeni ya kofinga mutu pede kasi bango pe bino pe bato ya fali bo finga ke héritier avant la sida héritier bo na boye patati patata na muta musique congolaise na ka défendre ka mabe o ekotaka o finga musique ngani na bo so muta fingi fali le na ya na lubeli mutu wana o fingi héritier pour vaner na ote ko zo maigre maestro Mikolo moi courir zongi na ngobia nanga na ote ko démarrer maestro Mikolo moi ote o lekawa pour nini maestro boya ka wata voilà na démarrer maestro tena ko sa maestro moni wata aza mutu boyo tine musika ko boya na télé ya lokolo kitsa
dernièrement tous on a répété Fabregas et le ça était pour na finga ka bango te mais ba parvenir wana na ba taliban yeb ça ba kenda ta répéter Vincent ba ko tate bana ba limite au kende ba place mais nga so lukinga lingwa lozwanga papa olukinga na bon marché ozwanga olukinga na banda lozwanga olukinga na kitambo ozwanga po ya ku mabele place na sala olukinga na ma campagne ozwanga parce que bango bana ba place musuba kenda te ba kana place mo ba kenda na lingwa ici donc on a que non ngala bango to différent Maniké bref problème Maniké zaki que Maniké a qui ko défendre fali pour ba finga fenga ninga mabe oui a défendre fali et bimi que non bana wana kaka nde ba kenda pa ya Willy neza boye yo kutu neza boye faut soutenir biso faut kangisa Maniké so bango to dimne bango ça comprend ba gagner biso pas 1-0 ba kangi Maniké ben monsieur Salami neza wana kutu pour ba to bimisa Maniké bon peut bimisa nyama ko to okende donc ça le match bon on a bo lobi na tongo Maniké bimi ta bango tilo ba kana et bango hérité obimisa kalatin ba ko hérité na makambo te ba mais il y a des fans qui hérité alobi asala ki droit de réponse pour finga ki mo kondina hérité watanabe ba salir artiste hérité pe makambo na tika ngote obimisa e ko ko ta ko hérité na buzoba ba te ko hérité na buzoba Berxia hérité edaki Berxia na nenga bien pour Berxia faire na e oui parce que ko hérité na buzoba papa muta fingi mama muta fingi bo afingi mobali ya mutu bo ba hérité obimisa e kalo ba finga be watati Kaya défendre ki wata a défendre wata na émission nini po wata ba finga ki na émission nini abi ba finga ki e ba tupe ya fali yo pe o libre singa na zamu yango yepe ayaki asali droit de réponse ande ba finga mo konza est-ce que libre singa na zali ba ko finga wata to ba ko finga fali to ba ko finga faire to ba ko finga mission mo quelconque jamais non bo yango po misala to sala o to grâce na bango to sala misala o tout à fait so ba mission ba zaka te mais chronique musicale ngaka ko zalate oui tant que la mission ba yango chronique ezo ko existe alors ce que tu comment finga bango poani vandika boyo na télé po bayo kayo baye bayo fali ko to PD bimana déjà vraiment po benye PD c'est que yo posa PD o hérité ko to asana ni o sala ka test o hérité ko critiquer musique critique bien au sala ndenge ça même si 5e vitesse bongo fala bimisa ki générique na école faire bimisa ki soki première classe Robin bimisi dans c'est sur ya l'UPK Fabregas bimisi dans lokolo critique to ko sala yango na oui lelo to ko loba na ba générique to bimi générique ni ezobete makasi o boy no générique boy musique o boy mutute oui yango na ba critique fallait to sala et ça te yo bando critique ba vie privée ba oui ata lelo soki fera otambola na mutuka mabe etali yo nani etali vina yo nani yo sala critique ya musique pour babenga rabi wa chroniqueur na ba chroniqueuse sala critique na musique ko sala critique te na vie privée ya moto lelo yo wana na kasho batongo bande ko kotela batongo bande ko finga batiki yo na kasho pour nini o sala ki ba o leka ki na limite kuti ya depuis o déborda ki na ko finga so ba ki hérité obimisa été hérité a obimisa e ozala pona frère ka congolais aide po ba ebani pe ba pesa na ba mbote ba solo la mais so bien hérité obimisa po afinga ki hérité ko tela bimisa a osala ngote pour lobi pa ko finga hérité ma bola ala pa Fabregas maestro comprendre maestro tanga longa pa maestro comment bien Fabregas mucho pite lo nezanga tanga longa pa wata pa ke finga wata mais au moins tu makamao vient jora on appelle ça bambo te kisinjora lobby c'est comme si bilone mutu boso pesa bango pe mutu makas net makaba Maniké na alobi ken piana jora pena jora na pesi mbote mama jora fo pena mingi Maniké po baye bani yem to pesa Maniké mutu makasi na ba niveau wana Maniké mutu yana munjora na internet za Maniké et mutu yana Maniké na internet za njora voilà comment donc njora mutu yana Maniké na internet mama njora tuna Maniké mama Maniké tuni njora ngate naza na réponse à pesa te donc ngapena na mama wana kaki pa kan kokolo kaloba ka kokolo papa mama Maniké njora tuna njora mama njora tuni Maniké ni ken ni nga to ana do répondre na mama wana bon balé baye bani famille ça déjà bana barana kati na to ko ta makambo moti ya famille batu mo buto ko ta makambo na bango jamais
ce qu'il fallait que bimisa maniqué par rapport nenga défenda qui est par rapport à ça qui moi c'est babia fallait que bimisa maniqué par rapport pour bima que bakangi maniqué pour na fali yango fallait boya ki kombo na eza sali bimisa maniqué ça papa donc na nengo ezate que non pour na pesa maniqué mutu makasa finga bato manika finga be mutu te manika ali boma ta la lika la muke maman yo finga pour voir que netinga mabo la sala ba 4 émissions na répondre à été pena bena otika ko répondre à été ponga na nga buchu te aluka bebe buchu na luka aba okanga pe ba ujana ba okanga pe ba buchu ya so na inde buchu mibali na zo mibali aginete ah bon abola ka mukolo yo bima na epoyeba ah na zo li baba vite makamboyo 1000 vies otoki ba 3000 vies ba 5000 vies batala nga soutenir ko mapenda boy na une semaine vie moko champion Kayembo makamboyo moko boye bomo na gena ana libabe ba refulake kaka ye ba refulake kaka États-Unis awa bakangi ba refulé Brazzaville kaka akenda Brazzaville na ndimita akenda poso akena dindisa na mai osu awa na Algérie awa ko lukanzela poto ake poto na Algérie kana bato ba refulé siko mutabongo Bowele la ninango bowele la nini Jires Malele en fait toye ba rapé problème ngo te ça nino juste ngana wela lelo na muntu te nga wela lelo na muntu te faute na wande ba wela nini ngai wela lelo na muntu te batu loka bango na wela na bango na pour na bango tu baba momi mbala la te pour mbala zalio bongo bango na bango basi ba pesa na conseil eza mibali bazawana parce que toi na mibali mona pena ken pena mobali je reste malele mobali manike moi si Lorachu moi si Fifisi wa moi si Gasté moi si Gloire Olangi moi si mibali bazona ba je reste malele ba ken pena te kuna pe bana mibali yo mona bajo wana te baza kuna bajo babaki obeta ken pena mais yo obeto te ko za no malade keba baboka base keba mwana nani na boka base chu baboka base igwe bless cover na Kenya bayi makamboyo mama papa boyo bomasumu kinda bomana tanga Sodome Gomo vraiment pour ki bo motoze souté pa bato na romo pofere kuna za na mbwa ke na bokola bato en place na bo mais yo le mokile elengi komona boye basera bien net basera ba betima se mboye parce que yo mona mokile elengi net nga job boye na lula susu cameraman na biso vraiment c'est comme mabe en tout cas mais Jires Malele na moni elo monko kande batinda ba lien biso tozala na système wana lien na émission au partage tindel muninga pa tindel yo bo tala we ba makamongo vitesse makambo ndenge ekende image moko ya concert na biso donc Bibi Kapinga émission salaki na Marc House ate photo fali et tout alobi mo kamo so na ebate bino bo tele melango ke ono ya image jibe zo beba jibe mpia na ke kota makamona ndenge moni lelo na apesa ka exemple mo typique les émissions na permettre ngana pesa exemple on a typique oui je vous prie lelo soki bat bakoma ko film hérité ezala pona nani pona mabone mabole mtala sa image hérité que na ya lobela kawata finga manike lelo soki ba komo finga fali ba lo pona kent ba kent mena ba manike ba lobela fali lelo soki ba ke peut-être ba critiquer vena bison tonne ba lo pona 140 alors ça image oui eza lo royer ami bengaka attaché de presse ba pas cher so te ba jibe mpena makambo te jibe mpena zala mutu mo boye sont sérieux qui paye ayo jibe mpena no qui paye ba touté mais lelo et comment comme ba jibe comment obtenir manenga salité parce que bato yo bazala ba comme oya ko luka pemene ba luka voyage pemene na jibe ba comment sali comme ba jibe bien la fille en question a bebisa comme ba jibe azo bebisa comme ba jibe asa boulot ngata on a Kinshasa sika na mona ka azaka fille respectueuse comprendre mais lelo akota na ba na ebite ka ki bezango to ko luka so nini na luka na ebite akota na ba banalité moko boye na valeur ya ki bo mwasi na ezaka lisute bat bango ko leka ko finga ka epo nini ye moko luka kota na buso ba wana
Moi mbala ta ba neti nga mbala ta bo fingi na mnonga loti lobe longo nango tungate. Mais ya sali musala na ye ayambi. Asali musala na ye c'est bien bon asali musala. Papa chéri kota na kati. Ezo kota parce que ye azo refléter papa chéri image na ye. So makama yango te nga pe na oyamba bino na émission ba ko kota nga na ba ranki na bino. So yango sikoyo musala ngo to sala ngo ndenge nini. Musala to sala ngo ndenge to respecter artiste et musicien. To respecter la mission na biso congolaise. Pour valeur il y a musique il y a art na biso peut-être il y a culture na biso da musique. Oui. Le loso to kei OK Kenya ndengo ngo ke Kenya wana. Oui. So OK na milieu mo ya ba Kenyan. Ba tu na uti mboka nini. Oh DRC po mongo ba anglais ba anglophone ba mingi ba anglais ba benga Congo RDC DRC. So eso DRC ba no zamboka ya Koffi Olomide ba refer mba mo mission. Mboka fali pupa mboka rite otele mboka ba refer mba mo na mission ba faire gola ba we rançon. Ba refléter mba mo te que non ah nani mboka nani ya peut-être attends je reste mal l'été ba attends comment ngata. Ya bente. Que ben na milieu congolaise. Oui. Na milieu ba pays mususu za ba mission de ba ibani. Alors, tu peux se bon valeur wana. So bokomo benga ngo mafingi TV na ndeni. Eza mafingi TV par rapport batela kana ba avocat, on na mutami benga nga na za maître judiciaire so juridique bino kutanga mingi. So suka na luvanium. O vandi o finga batu. Oh, mafingi TV. Quoi? Mafingi TV. Garde matongi na mafingi TV. Isangani skota fusion bongo. Bozwani bobukani na kati. So nyoso na rapport à sa l'émission. Nyoso na kwa ça dépend à ça la émission ba jawana. Toi défendre la musique congolaise, qu'on fait le bel homme trop profond, on fait dans un rambo le bel homme très profond. Toi respecter ba musicien. Toi tika kokota sa musicien na ba ranking na biso. Ngana betima c'est un so la teza ngana beti na ko le bateka non pour na mona beti ça na fabrigas to héritage jira ça na fali to na héritier na kota ma tie. Dernièrement, on a répété Fabrigas ça. Na kanisa lokola ah ndé na salaire émission mo boya ko boya mamba Fabro. So na côté apé rose apé 12 mètres à votre trikenga. Na côté na vandi. Fabrigas pena na Giras Malé le merci d'être passé. Oh. C'est que moi la mai, c'est que grand artiste na biso mtabini sara. Ah na ranking na ngate. Na vandi pena boya. C'est que bino ne ba journaliste bo lukane ba problème. Était akinga masengu, matsema sengu était akinga. Moi tu n'as pas là. Na ko tsena na longoli ba bilamba na la ve na matina metu na na raisonner ce qu'on a dit ah c'est que maram to sala oyo to mi conduire na berère mo boye ko kutana le kamo mise pe moye de resati ete akinga na be na ko kota suka kina mise mo kote ke mise mo zala kina mise kinga ngana kote jamais c'est que ezarani nango le comment yo pour ndo côté là et wata trop hein c'est comme si on est attaché de presse na e na za attaché de presse wata te mais na moi na parler c'est na bi ezarani ni comment lelo journaliste moi ça musala sou bien te to mona ngote ba ya mami lela basala ngote ya ontika ngala la nangata idon nanga ya mami lela pour basala makambo wana te ko ma biso eza complexe na ko zanga ketch na ko zanga polo bien na ko zanga parfum bien il faut à côté la musicien afinga musicien au côté si pour balaka qui voyage aux États-Unis balaka qui Kenya balaka qui voyage Angola oui pour yemo pas que l'ambassade que c'est un visa mon un problème mon passe ngane na rabo na ko finga musicien te pour na musicien mo vraiment na ko finga te pour musicien faut te la palente tina banda chenga mtafuta la nganga mo ne la bimaka na nga na selbe mission na nga mukie koti na YouTube fin du monde na mission na faut te parler na faut te battre na de travailler na bango mission ça na maramna ngana ke ba mission na zo information na zo information au voyage na ko luka ka voyage pas musicien te mais voyage bimisa passeport kende nango kuna l'ambassade senga visa pour rola na musicien pour zwango mais information na yaka kishasa pour na luka voyage pas musicien ton na yaka kishasa na kuté kishasa na 4 voyages ya sir 4 voyages en cours donc asi na zo na passeport na pesi wata goga pour nga benga gaming mo konza mboka na voyageur na héritier ngabwe wata ngabwe te oui wata tunanga ito fana ne bwatu nga malele yo sani nakini tunanga ngobo yo sani nakini c'était goga ne ma ngamba ngobo ah ok c'est a faire voyager ko tu batu musu ko tu yatina te ko tu bazana mo pe na mouvement te ka yeka ka boyo ngana kende ba PCP visa ngola toke Côte d'Ivoire toke bon nga pena boye so na bisi goga na voyager goga ngabo ngana voyager faut mona ke non nazalaka na tango luka ba voyage pour amisiente voyage nga moko fona ke na ambassade na sengi visa
na loki peut-être son ok nati Kenya loki venanga général de FAO atteindre une invitation na Kenya on ambassade biso kuna Kenya to zana biso visa te d'ailleurs na so mbika bien nanga na komi na aéroport à Kenya na présenté passeport na $50 ya ba séjour beten na caché na koti voilà. Vous comprenez? Donc, dans un temps que nous voyage pas à Missé, bateau mon arabe qui n'a pas bateau pas à Missé, ça bateau qui n'a pas voyage pas à Missé. Mais babomi pe musalo yo. Babomi ni bisokop. Le cop baby, cop comme sans valeur. Cop personne valeur, le soko bala moi sorti nos journalistes il y a pas internet soko bala té. Vraiment. Vraiment, en tout cas, tout ça, Moussala, on vraiment comme il se doit. Et on a vraiment le comment bien. Donc, vraiment. Tout le gâteau boulot à TV. Tout le gâteau boulot à TV. Vraiment. Pour Internet, c'est baby déjà comme il koufa. Internet, c'est koufi. En tout cas, c'est le roman quoi, ma bébé, bateau, vraiment, ma bébé. So, on a parvenu, hein. Bon, de ma bébé, c'est Moussala. Ba ours roue blanche. Oh. Ba koko bilali. Ba ngouana, ekiriwana. C'est comment bolon au Pézaranan? Ami, il y a des places à ça. Bon ala va na rabo na émission bena na Congo promotion na munene boya minga na tanga ba komba ba mo ba ebande te kotanga kombo ya mabete ya na ko finga te po bakangela ga nde injure ce que ça injure ne ba okangelo mais so kotanga na ka kombo fingi te wana to fundi ne nini ba okanga ote po za infraction te ma bolé comment ma bolé ou taka na pas bango moto ours blanche me taper c'est comme ma bolé c'est ours blanche bando sangana glo langi ouais la diva glo langi na PC moto la donna gastemo passeport rouge PCB mot fifi siwa yambenga maraville na PCB mot PCB mot basi bango na serre na ba amswa la pardon na héros en tout cas, maman Mili Nzemba, maman Likelemba, donc je reste malé la bien lia touré comme appelé Talara Rayo, moi si à papa tous pépé ambetolo, donc John Lubila l'américain, l'exceptionnel depuis les États-Unis, champion KMB na Kenya, donc Blaise Kava Igwe na Kenya, pour nous rien na Kenya rara mission de service na sai musala langai, donc général des FAO na zomi na kin. Elle est en Kenepe Luanda. Voilà. Tout à fait. A dépenser mbongo na ye, a meazuli au visa, a foutre le billet, a memio. Peut-être memio pour ani. Tant bien bien attaché de presse. Cela veut dire nyonso o etali makambo sala makuna yo faut en tant que presse. Pour l'accent mokili mona. Mokili mona. Ba musano ke ndo sana artiste. Voilà. Yo voyager na artiste. To mona ka ba photo na ba photo. Ata image. Ni image à concert. Ni image ya showcase. OK kuna ka ba photo pour ani. Ba mona ko voyager na artiste. Vraiment. So aux attachés de presse artistes ça est là biso musa to mona mais ma pe caméraman mais mana caméraman na caméra voilà boké bo filmer bo na image bo la kisi caméraman na caméra yango na ndeki ozala ki attaché de presse bino ki attaché de presse ndoka yokanga ba photo e ngakutu nani yo panani vraiment cara de le bateau bango en tout cas William Afos au grand pétrolier na Luanda wana pokalate donc nzamba obatela nzamba opesaka makasi souffle de vie année prochaine tozala wana na Luanda ka pour sa musala comme il se doit toujours une invitation na yo mais eza le comment ko to lobelaka musala on des baby et ça la biso passe en tout cas nous déplorons ces sales comportements il y a ba chroniqueuse ba chroniqueur et puis il y a ba parvenu ba baby si musala eza musala photo sala ngo vraiment na déontologie nyonso to sala ngo pe bien eza musala moko vraiment to sala ngo na professionnalisme nyonso ko sala bien ba baby si mo ba fitilité biloko mike yango Jiras Malele à tel et la rango parce que eza malamuté mais eza le roman que Jiras Malele tout moi Zolanda biso kana poto à toutes les questions on a tellement mon barankin les aramo trop entre binona équipe nationale ya Ibenge équipe nationale il y a joueur est-ce qu'il y a ba chroniqueuse est-ce que beaucoup t'en a pas été tout na banzela bolekani bon batambola makolo na batasi ngatambola na car bon na ba répétition na répétition na tiso na ki répétition bon ya na répétition ka moko bakenda so na ki yango okutana répétition héritier so na ki to okutana so okutana pe bo solo la na ko solo na bango nini mutu na mutu eza litutu.com mokolo ba mesana ngo litutu.com engelo badi litutu.com litutu.com ah bon mikolo système asuka yango www.litutu.com ngana kwena nga ye na kwena mutu amta okipe maram na ye donc soko yene na carré nanga ne na kipe
loso na kanga ngate na occupé yote ce qu'on est tiso basali babengi si bino réconciliation hein Jires Malele babengi si équipe nationale babengi si donc net na ba journaliste tout hein donc ba journaliste ou ba chroniqueuse na ba chroniqueur banani openza oyo okoko bokoki ko se réconcilier on a problème et quoi ça net banani on a problème tenga na seri na ngamususu nani te bon ba to équipe nationale ba chroniqueuse on a problème na ibengete na problème na bolasi ba to bengi ba bolin o bengi ba ours blanche na leza équipe ibengi so bon o bengi ba ours blanche ba ça ba bolin ba fonction na bango te na musalo to salaka so bango benga ba banani ba parvenu na ba rappel fonction na bango te na musalo to salaka na mona ka ba fimo boye basangana na ndako mo boye on a battu ba kiti na banda ko mo boye ba ocha makelelo ndi ba sa théâtre blongo na yeba pe ba blongo na bango kaska bango ando za problème na bango so so ba iba réconcilier bino ce qu'on a pour se réconcilier pardon na mutu il faut aller kana télé ka place ba fingila nga ba senga pardon est-ce possible bo so ba fingité so ba sengité ba za na litutu.com tutu.com mode d'avion ba fandi bon faut pas les caper na place ba fingila nga mais pour pardonner bango l'équipe n'a pardonné na limbisi mutu boye na limbisi mutu boye na limbisi mutu boye wa finga Jires Malele na limbisi batali boso l'équipe na bando senga pardon ndena yokela e wa faut les caper na l'équipe na place ba finga nga ba senga pena pardon Jires Malele ndena finga ki voilà merci nous sommes à la fin de notre émission en tout cas c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission Jires Malele Watanchi TV toujours pour na ba fan o balandi biso na éviter un conseil surtout na bande ko na biso to sala musala moko na bango non conseil ba o to sala musala quelques salutations o to sala musala mona bango net ba bino net ba Joël Kombe ba sala musala bien na na mona te betima sengoleki na télévision au finito artiste moko boye au finito nana non na monate ezaka ba parvenu na bengaka ba mabolin ba taliban de ba leka ba finga ba musicien donc to respecter bref to respecter artiste musicien to ça bango valeur wana pour art to nini culture na biso et qui t'a parce que to respecter ba artiste na biso te to pe bango valeur to mona papa wemba ba lela le rôle roi na Côte d'Ivoire ça comprend parce que abaye ba na art ce que biso to respecter bango te pour ani to respecter tika buzoba toti kapena buzoba ya kokotsa ba artiste na ba buzoba o to sala o ya mike oyo to luka ba base na biso to luka ba voyage na biso to kotsa ba artiste to tika voilà ngapa na senga to longo lango to tika ngo to respecter ba artiste merci na Raf Ngindu merci na Likonde bonyomo mpoka ve na nga na États-Unis d'Amérique monte ma sœur na nga mami merci na yo mon vieux Clay Igwe merci na Luzo Mbat na South Africa second Raoul Moulobo tour d'Europe Raoul Machou Pedi Mode Fashion Joël Randu donc voilà, merci à Crisco Louvani, il est à Clac, Nio Calendrier, Nzenza Montréal Pro, merci à Ken Piana, merci à l'équipe tout à Pentagone, merci à notre Bolanda, Ibiso partout, Bozali, 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 s'abonner à Wantachi TV, mon verre Raf Ngindu Nabike, tant que ça sera émission, autant au monde, en western. Oh, l'embisa matolo. Comme patron. Vraiment. Moi, donc, on a déjà. Voilà, moro. En tout cas, pour y rater, boss de boss, l'ingénieur a fungini, on a la ligne à na tina quoi. Ah, na bossani pété. Na bossani la queen. La queen Esther, la patronne na ligne à open antina. Voilà. Moi, so à sola, bien le collègue, on a bani bali. Vraiment. Je suis bien comme les canons na la grâce. Na bossani pété sponsor officiel nanga, papi le roi la carte limitée. HPR de solo. Nega papi le roi solo la mikolo western ezo yinda bazo bengana na ba western. Merci à toi le premier ministre José Ndombe showman. Donc merci na bino Congo promo yango yo. Voilà. Nega to solo merci na betima c'est. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup Jires Malele en tout cas Nela Lobara. Donc merci en tout cas na Jean Bilongo pour na lingaro na tina. Donc papa na Jean Smine na lingaro na tina papa Daf Mubama le papa de Joyce Davlin na lingarayo na tin donc la joie de Pichou na Oumela Zala. Merci beaucoup à vous. Donc fondation BM Fondation Betima c'est toujours en action. En tout cas donc tout ça toujours on a besoin ya ba soutien na bino pour kalater à to que sous remettre na ba orphelin bilo ka rolia ba saka loso ba oui de to remettre ba ba cahier aux agi ba fondu scolaire. Merci beaucoup déjà à la joie de Pichou na depuis France champion KMB na Kenya Blaise Kavaigwe na Kenya et puis l'américain John Lubi depuis les États-Unis
la joie ma de pichuna mingi mingi ndeyo quoi. Merci beaucoup William Afoso, grand pétrolier la compagnie à Sonangol depuis Luanda. Et tout commence bien, finit bien, chers fans. Nous sommes déjà à la fin. Merci pour l'attention particulière. Merci beaucoup à notre cordon Saint Piana et à mon boss que j'aime bien, l'ingénieur Rafungindu. Merci à maître Njo. Et dans ce bâtiment, c'est vraiment conduire dans la voiture à Simbi volant. Et donc, Tobo Salanrae, Tobo Salanrae, Joachim Moussa IBH4, Bilif Kapinga, et toujours permet à bâtiment, c'est coaching, Moussa les Rokenegara bien, Roko Magara. Donc, merci beaucoup à vous. Et d'ici là, portez-vous bien. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, Betty Masengou, je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve à la prochaine. Merci et bye. Ciao. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...